Ce qui retour et salami na ba manquement au Karine ya salité. Le basi déjà m'a pas ta ko sarabiso. Vraiment sali ya nzambe ba e ba na ba action. Na kinga za soki na kena église ya prophète Emmanuel Dodi. O santi pena na ozonga ndako na santi pena na uti église. Oh nyonso zo sale mezo la sara puissance. Ya nzambe oyo azakati na mama si deji mampata za nzambe ya solo nzambe moko puissant ba résultat ya mutema pasi o shokaki mosali na nzambe mama si deji mais ezaki hérité ezaki Karine Mokonzi soki yoso mona mutu mo bwazwara ba problème na bato aluka solution te ya réparer mutabongo oyebisanga mutu neza normal Karine de pas banda bebana na dans liste ya bato bebana bango ekoza ba 3 millions. Donc babi so soki tozo beta mingi masolo ba latine biso ba comment considérer biso comme ba jaloux. Na oti ko mona na annonce na yo awa otangi président Adonis Ngabani ne mutazana sima menga na olobeza biloko ya lokuta eza biloko ya lokuta batika ko sali komba vient na biso. Donc entre Jazz na Karine mutazo héberger moninga na minute eza Jazz na zo héberger Karine. Donc na minute chambre ba pesa ki Jazz yango Jazz azola na Karine chambre moko comme baza bango na bango bato nzete tele makate bazola la chambre moko ah maman maman refait le fleur dans yo moni de kwa Jazz andingi Jazz apa na chambre moko na Karine baza bango mibale bato banzete tele makate donc parce que eza makapte to sauter ba page mususu non on globi bien ken pena ba tumfu baza olanda biso yo pena papa abino andimi azwa frère mobo ya mobali abino bolala ka no chambre mona mwana nga c'est oyebi frère wana na mwana no na yo ba roza pe moi sina mobali déjà za mobali Karine pas za mobali za moi si ba ko beta na ba ngo pe za problème pe ndeko zo boler to sala ba polémique na biso ndenge to salaka tokeba na basali ya nzambe nalanda émission moko mama si déjà sala babiloko aloba aloba ngona ba parabole tozalaka même na ba parler oko manquer père biso ba père to na pouvoir makasi te pas bana mama basakanaka na ye te mama soki aleli kolela na ye bougaka trône ya nzambe osante pena trône ya nzambe eza ya kobouge ndeko na biso héritier otia pena Karine attaché de presse ya mouvement Karine pena touche à place ba touche kata touche mama si deji mampata ngana lobaka soki retour esalami na makambo te nzambe mama si deji mampata azanzambe ya solo te. Peut-être Charlie a remarqué que non kuna programme fixe peut-être ezala raté ezala ya msusu baba jour msusu babandire PM sur 18h bakati na bango 20h jour msusu babandi 20h bakati 21h wana la qui c'est un manque ya organisation eza côté non de yo na choses ya mambu ya Karine na moni peno ano demo non ken pia na bino parmi ba demo neti ba Karine yo bo ano demo problème ezate c'est la vie Karine n'a pas problème à mutu. Bon yo habite Karine a problème à mutu. Te Karine a problème à mutu. Ah. Surtout que pesa ba 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 Karine. Moi bilo na vengo demo. Et la question de qu'on a biso. Tant o ya zaki décision ya okende osala orchestre. Ezalaki tant na yete ya koluka kokoma leader. Yango bomoni ende qu'on a biso alongwaka. Vient na biso moni bi production asengaka na ye ke kende ko réfléchir pendant 3 jours. Karine a l'écriture va la place de mon vitakala. Est-ce que vous avez solo? Yo tu na ngamba ba question fana na Karine osala bo sa bo. Na yebi ma solo ebele. Ken piana de l'autre moni fifi wa kufeli. Moi je vais dire d'abord merci à Karine Mokonzi comme on a présenter ba condoléances na ye fifi wa. Pour tovela qui a yo ba merci ngo senga batu na invité. On a complexé
soki nayebaki osala nanga émission bonanga nasala te Yani oki opesa Karine merci moto azochoke mitema ya ba 1 million de Congolais ya bato mais que kenyi yoza mais parce que tu sautes le bibi to yozopesa moto moko boye merci asengi nanu mama Sideji pardon te asengi Fali pardon te asengi Fabrigazi pardon te ken tozala bato tozi vidéo ya Gloire Yolangi tozi vidéo ya Karine Mokonzi parmi les deux vidéos ni opona non pona nanga ya Karine me ba monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue sur votre site internet Congo Température de Maman Rosette la fleur d'amour de prix Allemagne, la maman sociale. Donc tout ça on a pour informer bino comme il y a bino toujours bas information Yamala Moupé à bien. Donc si bien moi d'Orcas Boloko la branche de la presse congolaise, tout ça on a pour conseiller la bino Moussala Ndenge et Singeli bino Mourani Boy maman de qu'il internet donc une minute tout ça internet et peli moto donc chaud. Ah, moto penza ya grave donc bino bozo mona moi ba analyse fait ça la maman mingi il faut mako yamba batu mingi poto ye ba problème ngeze uta wapi nani asali boy nani kiboy to mona kila tu mwata o tu panzana wa ba musicien ba panzani Charlie Mpaka abimisi ba vérité ba lobi muto azana sima nango ezali le président Adonis Gabani moi épouse ya Maman Julie Kitima, Ndemutu Apanzi, orchestre héritier Watanabe. Mais on va vérifier avec vous, Toye Bassi, c'est vrai que Yemutu Apanzi Yango. Et puis, tout le monde, Myriam Mokonzi, Oyazali, bon, ex Yaya Karine Mokonzi, abimisi ba vérité, ba secret, tout ya Karine, o Karine alingara fali, alingara nae, ba faire etna ba vérité, telanda kuna rara fali, tout, abimisi moi ba vérité et belé. Donc, tout ça, on a pris notre bête à l'isolo, na à propos ya matanga ya Fifi Siwa. D'abord, je présente déjà mes condoléances à Fifi Siwa. Moi, ça mounene, penzara, le quoi, angana landa, nanga na mounene. Donc, on a présenté ba condoléances, tout ça au Kernayo, tout ça, tout ya matanga ko assister, yo nenge et sengeli. Merci encore à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de maman Denise Fabiano. Merci à Yaouli Moucheni, les codes mondiaux, le président Machalaba, 3 étoiles, Jano Bamba, 3 fois boss, Yannick Aoundo, tonton VIP, bienvenue Boela. Merci à vous, je suis avec Ken Piana, Autodo Bétané, ma solo, et les Kanakati à Internet. Et bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Dorcas, bonjour Bandegogno, surtout Bazolanda Bissona, Congo Température, Congo Température, n'a pas suivi nos bambotes. Tous ceux qui peuvent s'abonner massivement à Congo Température, c'est bien ça, la bien. Donc il va tout s'abonner. Pour s'abonner, on ça la force et à site, donc c'est ça. Quel piano, tu aimes bien le plutôt analyser moi ma camouise sur internet, n'a bien que ça internet, déjà dans l'actualité, déjà dans vitesse, ça m'a embarqué, au début ça s'est passé. Le lot tout le monde la team Wata et Panzani, ma musicien Balongwe, tout le monde Karnake ambulance, le nom est Moussous pendant la Bossani, Basali orchestre na bango. Balongwe la team Wata, Basali ya bango. Et puis, tu es comme sous Charlie Mpaka, abimisi la vérité, qui est héritier à 80 concerts, héritier à Lirambongo, c'est concert, Lelo, à Sali Boye, à Keboye, il y a l'ingaka papa chéri, au moins, à concert, Nake et pas papa chéri, Nake et pas papa chéri, n'a évité. Bon, premièrement, nous, il faut qu'on ait bello comme encore. Qui leadership et salema pour la montagne sauter, bateau, sous la botte à mater pour baser à leader et à l'orchestre. C'est ça. Nalobi na mutute, mais c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Vous comprenez? Un vrai leader à Yebaka, n'enga diriger ligne de conduite, il y a des artistes, ligne de conduite, il y a Batunae, il y a presse, mais ce qu'on dit orchestre, moko boy. Ligne de conduite, il y a Bangweza Mabe. Et là, qui c'est que Moutou a dirigeant numéro 1? C'est qu'il y a capable d'être, il y a gérance, il y a magambo ou azosala. Nous autres on a biso même ibatu. Ce qui moutou ezobela, c'est que nous autres on est malade.
omonaka soki ozwi rime wana ederangeaka nzoto moyimba ekomaka mal à l'aise mais soki ozoki pota na likolo pota wana ekoderange nzoto mobimba te ozo comprendre elakisi ke na makambo nyonso tu oyo ozopose question elakisi ndeko na biso ntango oyo azwaki décision ya kokende kosala orchestre ezalaki ntango na ye te ya koluka kokoma leader yango bomoni ere ndeko na biso alongwaka vie na biso moni biproduction asengaka na ye kekende korefléchir pendant 3 jours oyo apesa réponse parce que selon monib amonaki ke wana ezalaki temps ya ndeko na biso akende kosala orchestre te bareveni ya batoli oyo bayaya bapesaka balobi munoko ya mokolo elumbaka solo me elobaka makambo ya solo ya na biso moni biproduction oyo apesaka conseil ke son ami repose en paix ya kufa mais conseil na ye toyopesa yango raison après combien des années donc c'est ça mais comment on a choisi pas kalobi héritier na ba concert na ye ce ka bandi concert à la carrière mais to kata il faut na kende pa ya JB Piano to kata il faut na kende pa ya JB Piano ba mbongo héritier ya ba concert biloko ba to héritier zaka oh mam Charline pa kalobi est-ce que héritier Watanabe au lieu se concentrer na musique na ye parce que JB Piano c'est sa carrière na ye avec kende temps peut-être na souka déjà mais hier héritier au lieu à se concentrer na musique na ye azo dans le JB Piano est-ce que c'est nécessaire pour le JB Piano bon au moni premièrement yango na édition na lobby soki tana oyo comme leader ekoki na te ko forcer yango te na sens nini artiste et musicien ko a progresser lo ba liboso faut alula nanu art na ye alula nanu musala na ye apesa nanu respect na ba programme nanu ya groupe na ye est-ce que bango bazana horaire fixe que batia na mouvement bango ke to bandaka RPM susu de 19h tm sous 23h peut-être Charlie a remarqué que non kuna programme fixe peut-être ezalaka te ezalaka ya susu baba jour musu babandi RPM sous 18h bakati na bango 20h jour musu babandi 20h bakati 21h wana la ki seza manki ya organisation donc babiso soki tozobeta mingi masolo balatine biso bakoma considérer biso comme bajalo nauti komona na annonce na yo awa otangi président Adonis Ngabani nde mutazana sima menga na olobeza biloko ya lokuta eza biloko ya lokuta batika kosali komba vie na biso soki paye mutazana sima ngana ko encourager en plus ngana okende ko soutenir ba moko orchestre ngo par rapport ya bala ser na biso murega wana comme net orchestre na biso ya barega. Mais on doit d'abord vérifier si c'est vrai que le président a donné Ngabani. Mais nandimité, mais ce qui est la vraie information, en tout cas, on a vraiment 100% de soutenir l'orchestre. Mais quand tu as le lot, Marambo et Komeli héritier Watanabe, et ça a été pour la réconciliation ou héritier Watanabe, à cela qui n'a qu'à me condamner, mais mieux, on a l'orchestre parce que tous autres, c'est la 1000 anges, 1000 démons, directement Marambo et Yakabasali, réconciliation à Banguna Karine Mokonzi. Tout ça, la polémique, na biso ndenge to salaka. To keba na basali ya Nzambe. Na landa émission moko mama si déjà sala babiloko aloba. Aloba ngona ba parabole. To salaka même na ba parler, o ko manquer père, biso ba père to na pouvoir makasi te pas bana. Mama basakana kana ye te mama soki aleli kolela na ye bujaka trône ya Nzambe. O santi pena trône ya Nzambe za ko bouger. Ndeko na biso héritier otia pena Karine attaché de presse ya mouvement Karine pena touche à place ba touche kata touche mama si deji mampata ngana lobaka soki retour esalami na makambo te Nzambe mama si deji mampata azanzambe ya solo te soki retour esalami na ba mankima o Karine ya salite loba si deji mampata ko sala biso. Vraiment sali ya Nzambe bayebaka ye na ba action neti nga azala soki na kena église ya prophète Emmanuel Dodi o santi pena na ozonga ndako na santi pena na uti église o nyonso ezosala mezo la tsaka puissance ya Nzambe oyo azakati na mama si deji mampata za Nzambe ya solo Nzambe moko puissant ba résultat
ya motema pasi oyo shokaki mosali na nzambe mama CDJ. Mais ezalaki héritier te ezalaki Karine Mokonzi soki parce que héritier watanda mpe tomona nanu bainterview na ye te na YouTube oyo asali mpona mama CDJ mapata abimisa mpe benjour. Nalobi boye zela. Karine ashokaki motema ya président na biso monstre d'amour. Président na biso monstre d'amour. Tomona héritier aleka na bachaîne ebele ya TV akenda koseskize asenga président na biso monstre d'amour pardon. Siko bino bolobi keza héritier te za Karine. Pourquoi pas na art o Karine asali pona mama CDJ? Pourquoi pas héritier par enda osala même art ya salaki pona ve na somo Sadamu? Mais affaire à Karine héritier te. Yango na lobi eza affaire na ye eza héritier te. A touché qui fait na biso monstre comment ya genda ko s'excuser. Donc il sait que pona héritier monstre d'amour ndaza na valeur mama CDJ azani na valeur te. Vous savez la part des choses. Non, peut-être ils ont côté non il y en a moins des choses. Il y a mambu ya Karine. Non, quel puis na bino. Parmi ba démon et ba Karine, yo pour no démon. Problème exacté c'est la vie cause appelle démon, pose démon baba ya boy. Bino mo mo. Vraiment. Et pas pasteur Emmanuel, on appelle ça baba ya boy. Baba ya bateka na magasin. Est-ce que na église ba ouais, na ko intimider ba na église ba kenda ko sambela ou ba kenda zo baba. Babagi eza biloko magasin. C'est parce qu'on a le baraté. Alors le papa est-ce que bag ba Nathalie makomba ba l'église alaki bag ya boye c'est pas yembela nzambe ba kangi na bango basuki ezalaki bonzambe eza motema mutu. Voilà Ken Piana, merci. Donc Ken Piana tout côté na moi problème qui s'est passé entre Myriam et Mokonzi Myriam ex Myriam Mokonzi na Karine Mokonzi oh le poni na elenga Congo Myriam Mokonzi sali abasali émission na Juvenal abimisi ba secret mingi ya Karine Mokonzi koloba ke Karine Mokonzi azali bomba mutu ne sala raté azana problème ba soigner mutu en fait yo poser ki pote ba ki avant bo beba na mamore comme ba niveau yo ozala ki pe mutu Karine bo tambola na ye ensemble bo lira na ye bo fréquenter siko wabi que ozu pété à poser question ngo bien que lobby ko to Karine na un problème mutu bo yo habiter Karine na problème mutu te Karine na problème mutu te to ke pesa ba ba ye ba Karine moi blo na ve modèle yo so mona mutu mo bo azara ba problème na bato aluka solution te ya réparer mutu abongo yebisanga mutu neza normal. Karine de peu banda be banana dans liste ya bato be bana bango ekoza ba 3 millions. Mais là comment on peut réparer na Fabrigas to monika azo comme ba. Na Fabrigas et Fabrigas va bien réparer na. O maestro. Fabrigas. Olota. Olota ndeni. Ozolo na bi ozolota ndoto. Yo ba tu noto finga bo réparer. Ozolota ndoto. Question na ba yo finga bo réparer. Faut réparer la fabrication normal oh mutu ne sala ce qui a ba conflit comme na 3 personnes conflit à luka réparer Karine a comme na liste ba tu combien makambo nyoso Karine a sala ka et ce qui a kabelio moi fufa filmer eza makambo mutu oh tete ya normal a ko sala miga mazana raison pour lingi siko alobani alobi mutu ne za ma problème et senga ata ba sala nzambe ba bondela alobi mabeta que Karine Mokonzi anda ko linga kabila ba gel show na ba janvier Mokonzi. Mais Karine nenga zawana. Na lobby ya vie ya Karine relation na ye alingaka te baka muta relation na kabila mutu. Nga Karine abotolanga $20 na pale na ye po mutu ne apesinga na pe ataka. Abotolanga nzamba zo kanga nzamba témoin. Karine Mokonzi abotolanga $20. Parce que yo ndimi pena Karine nenga zana. Amelanga mbongo na no junior mawete atindaka bi émission na moi bosala na Ken Piana na tindeli Ken $2000 comme ça 5000 yo kende retirer okende abetisanga batu ti explica junior mawete ke na mbongo tindaki taxi na zwaki batu mo ba botola nga saki ozo comprendre ngara Karine Mokonzi nga zo ebisa yo bon na zo ebisonga na zo kosa junior mawete boss de boss abongo na ke ndoko se makambo. Mais quand tu as une accusation, on peut Karine Mokonzi et qui est belé. Et quand il faut commander belé pour
o tolo beza muke mais bino bokondana ka Karine Mokonzi mutu ma bongo makambo o atonga ke la kata Paris nanya yambi c'est Karine Mokonzi alongwe Bruxelles a été Paris est-ce que yo makambo zolo bo vérifier information mais to vérifier ndeni Karine azala ko loger Karine ko loger jazz nda ko mais est-ce que ko pesa nga moitié na c'est moi muke Karine akomaki na Belgique na France place au fan des alaité merci Seigneur Jazz Kavula ye na Paris Jazz a fan de pas ndeko na ye azui Karine azo héberger na minute pas ndeko na ye donc entre Jazz na Karine mutazo héberger moninga na minute eza Jazz na zo héberger Karine donc na minute chambre ba pesa ki Jazz yango Jazz azola na Karine chambre moko comme baza bango na bango bato nzete tele makate basola la chambre moko ah maman Maman refait le fleur dans le monde de Jazz amdini Jazz afin la chambre moko na Karine baza bango mi balé bato banzete tele makate donc parce que eza makapte to sauter ba page mususu non on lobby bien ken pe ba tumfu baza on na biso yo pena papa abino andimi azwa frère membre ya mobali abino bolala ka no chambre mo na mwana nga c'est oyebi frère wana na mwana no na yo ba oza pe moi sina mobali je za mobali Karine pas za mobali ya za moi si ba bo beta na bango pe za problème pe ndeko zo bole tobo yande bana mike ba Holanda ba yo kamaka mususu esala soni banzete tele makate ata balali place moko ya gafte donc Jazz azane bo comprendre na za mingi olobate mais ken piana Karine ale ke tu bazala place moko bitakala est-ce que yo ka lisolo yo zala yo ero tu na amba ba question fana na Karine osala bo sa bo na yebi masolo ebele beta no lisolo ango na kuta masolo ebele ke mobali akoma mo sinde non nga lobi na lobi na nga makambo ebele te na bi mais il faut yeba ke le ketu na Karine bazwa fazer pambetu moko papa siko est-ce que yo ka ekwa mabe so ko Jazz afanda na Karine ata inane mbume kobota mate iloko ekozala te kenzete tele mawana na chamba ngo ekozala pete c'est tout. Voilà Isaac Suede, je crois que émission Oyo il y a Dorcas Sebolo Coco et ZCP Lissayo en direct il y a Suede, merci à Cédric Lema Cédric Lema na kati ya Paris Richi Kapinda R9 Mobala Mundu Ken Piana de l'autre moni Fifi wa Kufeli. Moi je vais dire d'abord merci à Karine Mokonzi comme on a présenté ba condoléances na yepa Fifi Siwa pour Tovela qui a yo ba merci ngo senga batu na invité oza complexé soki na yeba ki osana nga émission bonanga na sala te va complexé par rapport yani OK ologo pesa Karine merci muto azo choquer mitema ya ba million de Congolais batu mais que Kenya yoza mais parce que tu fais le bibi to yozo pesa moko boye merci asengi na no mama si déjà pardon te asengi fali pardon te asengi Fabrice pardon te Ken toza batu tozi vidéo ya Glorio Langi tozi vidéo ya Karine Mokonzi parmi les deux vidéos ni opona non pona nanga ya Karine me bakombo mususu kotangela nga te kapo Gloria bi atoya te mama bakombo mususu kotangela nga te o ba prison ozelongi kitoko kotangela nga bakombo mususu te tanga basi o baleki yo na beauté c'est tout soki otanga mwasi oyo moko nano leki ye 1000 fois en tout cas tosote lisolo mais quel que notre moni peut s'arrêter là lobby to mona qui na matanga ya Fifi Siwa ya qui vraiment quoi assister sernaye ndekonaye ayaki kotala soki Fifi Siwa vivara na vini nandeni nazo yebisa yo sarato la yaki kotala nani Fifi Siwa ngwa vivara ndeni pona mona miso sarato les arabes atali TV abaki miso congélateur atala tapi donc ayaki kotala nde Fifi Siwa vivara na vi nini ngana yebi ba politique ya basarato akofinga finga na Fifi Siwa po ba matanga bongo kasi bana baba na pesa ya pesa ba confiance mutala ki si bonne volonté na yé vraiment OK problème après matanga ndeto yeba so la tsaki bonne volonté tout monde peut ba kapashi ba yé c'est ta kapashi c'est normal c'est ta kapashi za ba bandi ba TV kala c'est ta kapashi za mtera malam c'est ta koya aya nayi kinda za mtera malam ina Karine bazonga na bongo Cynthia pena parce que Karine Cynthia la reconnaissante envers yé Cynthia longwe na libulu ya bankosi place moko balinga ba bomaye amizongisa lisusu
ata Karine asengi pardon 1000 fois azonga te azonga te ah donc toujours c'est peine matin à fifi wango photo nga moni parce que matin à fifi wa milition ba parce que si fifi wa vraiment aza chroniqueuse moro munene maman si déjà na président wera ba yaki c'est bien président Falipe ye le londa ozala kuna président Fali le londa ozala kuna donc ye kutu ba musicien nyonso to ba ya Robino Mundi bukutu quand ndenge to sa no émission auto benga na na nzela auto na adresse ya fifi wa soki aki à côté l'avenue nini donc c'est ça mais ken piana comment yo to éviter nga mana waki na retourner aux questions que raté pour to ba qu'est-ce qui se passe entre yo na Franck Steeman dernièrement il est même pas longtemps on a la monaki na siège na yo FV na moni Franck Steeman na lokota mutu kana pour na roluka yo lelo yo na Franck Steeman bobo tamina rancune nango euti wapi bozo wele la nini qu'est-ce qui se passe là yo rali comme au Canada yango po yo na liste Canada ozate soule ka kangai soule ka mba soule ka uka a chaki pe yo na liste été nga on a do singa ba na Turquie et ça là peut-être bien ça ba ko na Turquie OK question ni yo na Franck Steeman bozo wele la nini to sauter page parfait za solo kitoko fo ah parfait za solo kitoko fo ko to sa ni te parfait za solo kitoko fo mais là yote eza yanga ko bon na eza mu parfait za solo kitoko parfois on tient souki parfois souki pesa faut pas sombo problème ezate ah Franck ata parfait soit ndeni yo za solo kitoko te en tout cas parfait oyo eza parfait oyo nga nazalaka kopesa ba master to bandi ba bulo oyo bato refi pakola masa pakola maso pakola ba masa to ba master nyonso to nazalaka pesa parfait nanga babima na bango ben grand donc to sauter page na kobeta kombo ya mutu te na leki ba chroniqueur nyonso tu o basalaka na internet ya mibali na succès naza likolo na bino na kokita te na badotanga bakombo ya bato nalingi na ngai te kotanga bakombo ya bato nalingi to sauter sujet wana omwa te na préféré na pomper parfait nanga parfait na ngai eza solo parfait na ngai eza solo kitoko ngai pe soki mutu moko boye ake a provoquer babi d'abord senga Pacho RLF merci pour abimisa ki na kaji faut aussi merci de la reconnaissance ebongo ngana na procès moko ngana sina zona mboko ke Pacho aye kosala intervention pour ngana mais que nous avons dit aux reconnaissance c'est na Karine nous a reconnaissance na lobi boye yokate Pacho c'est mon ami Pacho to komaka na ye na ba niveau ya babuzo ya papa mbana te to roswana na biso to réparer na biso après c'est mon ami to bandine ba parcours kala to bana papa moko bana honorable Zakaye Babaswe biso ba Pacho ba Peggy c'est la famille yango na lobi to sauter ba question ko beteze belé ba question ko beteze belé mutu wana pe o to tanga masa na Franck c'est la famille c'est la famille Franck nazoluka na bongisa te pourquoi bino na internet pourquoi bino na internet bolukaka ka bopelisa kaka ba moto te pourquoi bongisa me Franck c'est mon frère na lobi boye ngana ye toza na problème mon côté ngana azomona ka koto basale émission keni na Franck ba na problème koto basale maintenant toza na problème na Franck te toza na problème na Franck te ezana batu mususa koza la sala na site ya Franck ndé mususa za problème nanga mais ngana Franck personnellement boto un problème te c'est tout ole ya okende na ba question ngo ya ona lingi toluka to citer nango voilà ken piana to comme déjà ko citer yebisa biso to zela ki liste ya Canada ti le liste ya Canada ya fali donc yo question zongeli suma kambo ba voyage sous non faut to yeba voyage bon yo voyage bon zongeli sou ka voyage mais to si masolo ngo c'est là batu ba zela bande kona yo ezela bande kona yo o lobaki ba fingi fifisiwa erazu matanga basala ki ba campagne po mususu makambango esimba sote esimba nango te déjà makambango pe na sina confirmer na okende na ngai pete esili nango naza na place ya kokende pete na fai nanga bon boyo kansinga nde na boye Sulenani combien Sulenani Suleka uka da komba Suleka uka bo komisa ko polémique Kenya ta na kata Turquie bo komisi komba Suleka uka na ba polémique na ba liste ti mto sa liste za fali Suleka uka eda nga na ndenge na en mususu ke ken wa bezo beta to wapi
Celui-là qui a un patron, pour Chefali, c'est un mouvement costaud. Ce qui est un passeport, on a un ministre, ok, pour se dire, bah, d'être un n'engagé. Viens dire, n'a besoin qu'il ait au Canada, même au Canada. N'atinga, ngai, celui qui a un candidat, à celle là, il n'est pas vieux dire, bah, d'être ce qu'on a passeport. Il n'est pas vieux dire, bah, d'être ce qu'on monnaie, il y a ça, mais nana lobby, Ken Piana Tininga n'a pas sa vie dire passeport. Nana besoin de mon Canada. Total à ce qu'on connaît. Ah voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il faut payer sa coupe du jeu. Prince Yawel, il n'a pas essayé vraiment beauté. Venanga Louison Mbata n'a pas essayé vraiment beauté. C'est à Poli Lumumba RDC Monde. Adel Djoko Bagou Danger. Adel Djoko Bagou Danger. Donc merci Nayope. Donc merci. Prophète Emmanuel Dodi. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à maman Rosette La Fleur d'Ambour de prix Allemagne. Merci à Willy Moucheni, Code Mondial. Merci à Pichaki Moulé, soldat de la presse de prix Turquie. Merci à tonton Yannick Awundo, tonton VIP Nakati Agepta. Merci à Pichu Nandombe. Merci à Rishi Kapinda R9 Mobala Mwindu. Jano Bamba, Jano Bamba 3 fois boss. Le président Machalaba 3 étoiles. Le président Daniel Massaro. Comment vous avez bossé le président Daniel Massaro, merci beaucoup à vous. Lemba na lemba, gombe na gombe, banda na banda. Donc cette fois-ci, tu dois changer commis, tu dois gombe na gombe, tu dois na bandal bandal. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Merci beaucoup à vous. On se retrouve prochainement. Ciao. Mon atier, botalelanga. Congo Température, ya Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Après avoir défilé dans cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,